Mesdames et messieurs, bonjour, merci de votre fidélité, merci d'avoir choisi la 99.7 FM émission Rendez-vous avec le Patriote. Rendez-vous avec le Patriote, Boyebi Ezali émission pona ba patriote nyoso ba combattant ba nyoso bazali ko bundela mboka. Ça se passe sur la 99.7 FM tous les samedis de 14h à 16h. Comme toi annonce Sakibino, Lelo Tozali na Volcan, Papi Volcan, donc combattant non aligné et puis combattant Yaba. Combattant nyoso tout ya monde na kanisi batu bazali ko landa biso na live et à Facebook bazali ko mona biso ndenge to bandi émission donc tozali avant to banda to pema mukie na loyembo to senga volcan ndenge monaki na publicité alobaki mais ce qui volcan azali bazali na dio moko oyo ezali vraiment ko pesa Congo makasi donc volcan sokazali hormone na pembeni na ye mama Congo na kanisi boyebiye azali mwasi oyo abandi combat na kati ya France na kanisi pona yango tout le monde est d'accord et puis volcan pe azali batu oyo ba banda combat awa na France donc tozali na batu mibale oyo bayebi combat bien pe oyo bako lobela makambo ya combat kitoko donc toko solo la makambo tout ya actualité ya mboka na biso. Papi Volcan, président ya ba combattant non aligné. Bonjour. Bonjour César Ngadi. Ça va? Ça va très bien. Mama Congo, ça va? Oui, ça va. Tiens micro benza Mama Congo parce que ça va Yangadi. Ok, donc tozako lobela makambo mboka na moni déjà batu bazobenga parce que tozali na problème oyo ya technique awa na habité soki kanambe ou bien mutatindi batu ba kati biso basinganyo surtout ya internet tozali ko salela émission oyo avec le moyen du bord donc tozali komona monsieur Wazabanga azali ko benga biso depuis émission à Kalaï aza patriote munene azalina mituna ebele ba oyo balingi pe ba intervenir il faut ba benga biso na ligne ya 01 t parce que zali kindenge ba kati internet awa to zali ko se débrouiller ba benga na numéro oyo ya ngai moko oyo ezalaka na ba WhatsApp donc 07 53 36 38 09 07 53 36 38 09 pour nous reposer la question à Bango na Papi Volcan Mama Congo Makambo ya Mboka donc bateau bazan étranger ba sali 0033 7 53 36 38 09 donc to sengi na monsieur Wazabanga wa Landarabiso en direct ya Hollande a rappelé biso nako lekisaye en direct pour te pemamukie te permettre batu bakota to yoka loyembo a qui la faute ya ndeko na biso bo kechu premier o yazali moyembi monene a pesa koyemba na ye na combat à qui la faute. L'actualité politique qui domine en République démocratique du Congo, c'est la libération du sénateur Jean-Pierre Bemba. Pour en parler, Papi Volcan, le président des combattants non alignés, est mon invité dans Rendez-vous avec le Patriote de ce samedi 16 juin 2018 sur la 99.7 MNG Radio. Surtout c'est pour confirmer que samedi le 16 oyo nava invité à grand prêtre César Ngadi Kleboa, tout le monde est d'accord. Donc Salawana to komeka ko parler sur situation Mboka donc etanga président ya combattant non aligné Papi Volcan fait président ya combattant ni sur le monde to komeka ko parler sur sortie à Jean-Pierre Bemba actualité ya Mboka na biso donc voilà beaux à la brancher samedi le 16 oyo tous à la
ebele ba question surtout bo poser nga na ko répondre bino sans problème. Samedi oyo il y a le 16 juin invité nanga azali président ya ba combattant nyoso tu ya monde Papi Volcan akoya poto solola makambo ya mboka pe libération ya sénateur Jean-Pierre Bemba. Na ba question surtout bozalaka na yango sur Papi Volcan batebele balobaka Papi Volcan collabo Papi Volcan mutu ya Chibala akozala wana ponako répondre bino na ba question nyoso tout. Donc bozala connecté en direct le samedi 16 juin 2018 de 14h à 16h sur la 99.7 FM MLG Radio Pona Volcan ako répondre na ba question na bino nyoso. Ba question na bino nyoso bo poser yango na 01 64 38 54 68. À qui la faute Bokechwa Yambo ezali faute ya Kanambe alias Kabila faute ezali ya mutu mususu te. Donc tobandi déjà avant na senga lecture na ba invité na biso mibale ya mboka na biso tozwa déjà auditeur moko azobenga biso na Hollande azalaka na toujours fidèle na émission na biso tozoye toyoka mutuna na ye. Bonjour monsieur Wazabanga. Bonjour César Ngadi. Oui, donc bazali ko yokayo question na yo ezali pona nani? Pona monsieur Papi Mbombo ou bangomi balepe bakoyi ko répondre au bapesa ba point de vue na bango pona yiko pesa trois questions ba moko vi ba problème la ba technique ndenge to nango. Merci vraiment. Donc on est désolé toujours ça là parce que tu correct au tika émission té. Donc pesa ka zango to komi après ba ko répondre au cours ya émission. OK. Bon, il y a liboso. Na pesi bino nano mbote. Et na lingi kotuna bino. Makanisi nini boza nango ndenge sorti à Jean-Pierre Bemba et Salami et puis est-ce que ezalité que tango mosusu occidentaux bamoni que carte ya Moïse Katumbi eza pété yango Kabila aza kobanga ete aza ko menacer yango bamona que basala secours na côté à Jean-Pierre Bemba bolobi nini. Et puis lelo tokomi komona deuxième question bango mibale Moïse Katumbi bapesi epe liberté provisoire na Belgique en attendant que nobongisa makambo passeport na ye et Jean-Pierre Bemba aussi liberté provisoire. Donc tokomi na ba opposant ya ba liberté provisoire nyonso wana est-ce que ils ont profité na biso to ils ont profité na majorité et présidentielle. Question mosusu est-ce que tango bolobaka soulèvement populaire peuple abima asala boye est-ce que bomona kite que peuple apesa bino eyano mokolo bakitaki Jean-Pierre Bemba peuple abimi na balabala sans kuto basenga ye toyoki moto akufi te bayibi te basali soki désordre ke nini te mais toyoki bino te soi-disant baopposa na biso baoyo totiaka motema borécupere mpe yango ndenge eza wana alors totelema tozwa tia donc badisposition boyeboye ata ngungi te mutu moko te sikoyo bokoloba nini na peuple wana bino bolingi na peuple o tokosala le 24 ale ekabila abimisi basoda ne banini ale tu ebomi batu banini yango wana bandeko na ngai bozalaki wapi et puis yasuka ba idéal na bino ndenge makambo oyo toza kokende soki vote eza te
plan B kozala nini ezala te no balobaka plan B te boye oza kopesa monguna ke position mais bomeka koexplike biso bokosala nini yango bamituna soki bokomi yango bien bo répondre toza kolanda puis mituna msu ekoya po naza na bino kaka sele pemeni po nayeba pe ba idéal na bino po na idéal na nga namonaki il fallait bosangana bino na Europe ba résistant ba combattant bo constituer ba gouvernement na ba pays oyo bo fandi na ba projet na bino bo pesa na ba gouvernement ya ba pays wana pona ke bayeba ke baza na quelque chose na bino soko tali na ba Libye na ba Tunisie na ambo te salaki ba gouvernement ya diaspora utaki libanda yango zo simba ba makambo bongo bino kaka ba discussion koyokana te bomeka nano kosala eloko moko bongo wana ke conseil nanga bokomona ke ekopesa bien merci na suki wana. Ok, merci beaucoup, Monsieur Azabanga, déjà la fidélité na yo, parce que tous les samedis aux Alakanabiso, ils ont l'accès vraiment que aux Alina souci, il y a Mboka na yo. Donc, pour na batumususu, balingi ba poser question, donc, Bobenga biso na 07 33 07 53 36 38 09 07 53 36 38 09. Papi Volcan, Mama Congo, nakanisi bolandi mituna na moni pe bokomi, ngai pe na komi. Donc batuni bino déjà donc sorti il y a un bemba pona bino bozomo na yango ndenge nini. Merci César Ngadi, merci na ndeko poser motuna wa Zabanga. Bambote place azali na PCP mbote na bayenyo surtout baza kolanda émission Oyo na radio locale et web TV des Saint-Marne. Donc concernant la première question Oyo Ndekonanga Wazabanga Tuni, quand a sorti à Jean-Pierre Bemba, nous constatons que nous les combattants non alignés, nous constatons que Jean-Pierre Bemba c'est un ancien politicien comme tout autre politicien au Bazali Nakati à Congo. Nous les combattants non alignés, nous nous battons pour atteindre l'excellence et non tous les Kanabakats y a émotion. J'aimerais au moins réfléchir à mémoire il y a Ndekonanga Wazabanga pour se souvenir qui est Jean-Pierre Bemba. Biso tout d'abord va combattant non aligné to baki toza sima ya mutute, toza sima ya Congo. Tokosololana mutu nyonso oyo azobunda pona bolamu ya Congo, pona bolamu ya peuple congolais. S'il faut tovandane na table to solola, tokosolola. Oui, sortir Jean-Pierre Bemba to sepeli ada mwana mboka ba libéré, mais Jean-Pierre Bemba aza exemple tout tokolo banakati ya communauté que non Jean-Pierre Bemba za saint. Jean-Pierre Bemba za sainté. Jean-Pierre Bemba za qui na na Saint City place au bakenda ko signer bakor batinyo surtout ba meka kokota batala bakor ya Saint City le bini na kata bakor wana o bango bandimaki ba pesa ki ba rwandais nationalité d'office na kata bakor o bango ba signer ki na Saint-Sylvestre. Ils étaient tous anciens politiciens, anciens mobutistes, bon surtout bazaki na kata wana. Et Jean-Pierre Bemba plus loin, les peuples nous surtout ngai Papi Volcan na bimisa mbongo nanga na sala ba campagne de Jean-Pierre Bemba na 2006 à Paris avec l'association Toponi Congo. Jean-Pierre Bemba pesa biso euro mais tout ça là pour to linga kimboka. Mais Jean-Pierre Bemba yeko pesa biso na simakeno, j'ai accepté l'inacceptable. L'inacceptable de Jean-Pierre Bemba. Yango nde mutememi biso 10 ans oya vandaki na boloko biso to tikala ki libanda to zala ko bundela l'inacceptable oyoye acceptaka. Oui. Aujourd'hui, nous reprochons les autres que non, ba tuboye ba koti na mboka na biso, ba violer ba maman na biso, ba saliboye. Mais Jean-Pierre Bemba quelque part aussi, il est accusé na Centrafrique comme quoi ba sale crime contre l'humanité, ba violer ki bato.
na mutu ya mboka na biso to lingi bato o bazali peto parce que lo biso ki to fundi ba voisin na biso ki ba boma ki biso ba sai ba président na bino voisin na mutu mboka na bino na Centrafrique asala ki pe boit to lingi deux poids deux mesures té mais sauf que Jean-Pierre Bemba aye kokuta biso lisusu na kati ya combat o ya tigela action merde ya l'inacceptable to boyete to sepel la sortie na a mona bana na mona ba famille na mais quant à tout ce qui est politique je pense que même na ba France ba mboko to vani to jouer ko la démocratie ceux qui mutoza cité na eloko songolo ako se retirer pe na vie politique hein. Mais ceux qui va gracier donc mais ceux qui va gracier oui ba gracier pour na ba gracier pour na maman Centrafrique mais na Congo pe eza na ba makambo pe eza na ebele ya bango nyonso tout tango ba joindre ba rébellion bato ba bomaki ezaki bato ezaki ba nyamate c'était des Congolais l'inacceptable a expliqué absolument l'inacceptabilité. Bon, donc, si on a dit que yo, ozomona donc beba mpona on analyse non de comprendre que azali parfait ozomona que azapenza candidat oyo akoki ko kumbula makambo te yo déjà to profiter non mais moi je pense que yo candidat potentiel ni ozomona na ba onyo surtout bazawana non exact question candidat potentiel ti ba votera mutute kwa zabo ba votera mutute kana be fa longwa tena na na lobité Kabila fois kindi maintenant na rolongola na bisonyo surtout mais ce qu'on peut na rolongola Kabila et ça quand tu muta rolongola Kabila il faut créer groupe de discussion sur la paix durable en RDC na kati groupe nini groupe de discussion l'état est créé mais volcan l'état nous tendons la main na bateau nyonso tout bazo bunda pona bolamu ya Congo to revendre autour d'une même table to revendre na Bakatumbi ba Jean-Pierre Bemba ba Chilombo ba Semobuti c'est tous ces gens là après to poni mutu. Esa question kopona mutu est-ce que kopona mutu ezaka Jean-Pierre Bemba né l'homme de la situation Jean-Pierre Bemba ko na moloko ya minduki zela ozokende na décembre kana bazawana azali présenter yo sikola mutu na Jean-Pierre Bemba oya bunda bituma minduki po akotaka zena ya minduki tango abima bunda ya minduki base arrière azuap to tika émotion to longona ba sentiment mais ce que yo nganga na tunyo yo nani oyo zomona ka kolongola lelo kana parce que kana be batika na ba vrai opposant Joseph Kabila c'est les combattants les premiers vrais opposants OK donc il y a pouvoir à Kinshasa OK c'est les combattants donc mutu wana wita na ba combattant na bisonyo so tubisonyo so mais on a déjà na plateau na pourquoi zoluka OK mama Congo zomiko na parce que tozana ba micro bimi libanda donc Papi Volcan, les combattants de tous les combattants à lobby, donc les présidents de tous les combattants, on peut expliquer biso en Europe parce que Batobele Babenga Babifo tout na Volcan combattant non aligné puis les présidents de tous les combattants nani a voté qui maman mutu ba votangai donc base la kimia ba maman mutu ba votangai bokonze utaka na ba maman ba pesa ngango de babenga ngutu mwana suka libuma ba maman babiyonde to tcheye po kamba biso tu os vrai congolais mais votre on est vrai congolais pas ça basi ba msu solo ga na zalaka nini o ndoka ne rwandais mabata mina biso na kata mutu nyoso na ba congolais to komaka ba temenga siko ba mama ba poni na za frontière toko ya volcan même mo vota mama Congo bakisana na makambo sorti wa mbembo ko lo banini ya liboso na pesi bandiko balandi mbote na pesi ndeko wazabanga kukungwendo ya CC bateka ya CC nyonso zo souffrir subatika ya CC te babundela ka ya CC ndenge mende azo bundela Kabila ti lelo azo comme c'est pembele ti neige lelo mbele biso ndio toza aba vie kufate do bato tout oyo bateka Mobutu ndio batikela biso merde oyo ko banana ba auti boloko wana. Donc ngana likamba ya ndeko na biso Jean-Pierre Bemba na sepeli ndenge abimi po biso ba mama congolaise yanga di leto bandako lela ako kota ba boloko ko bunda mabale kufi ba beti biso tout neige te moite biso mama congolaise na balabala omona biso moi c'est ndeko na biso Bemba azali pe ko bunda ko sala ba démarche ndenge ndeko na ko mobile na ko bima baya ko continuer vie na bango ozo comprendre
donc tosepeli mingi ndenge ya bimi mais ok aya kotia songolo mpaka la tata na tête ya combat oyo pas question. Donc vous avez d'accord ngai nalandaki RFI mukolo oyo Jean-Pierre Mbemba bimi bamba mawana nde baza kolele biso ba femme violée a violer ba femme boy batuna ye ngabi oh même quand tout ça là ba marche wa maman bazo lela awat biso pe aba panafricain ba marche to sangana kondima ndeko na biso Jean-Pierre Mbemba na mtu wa Congo eliko cha division entre biso na Centrafrique et pourtant ndenge toza awa toza censé to sangana biso tout pona bolama Congo la biso na yango biso ba combattant na lié na réunion na biso to salaki en tout cas ye aza mutu mwa koza na mutu wa Congo te asali na nini maboka yango eza nini awa na France ndenge toza awa bato bazokoma ba président ba banana ba activiste ndenge biso ba combattant toza ba activiste bo bundeli Congo ba ina ki activiste bozo mataler bozo kende kere mikolo na bazo longwa biso mutu ko remplacer nde bazana do bana yaba ba le club so mayele Congo eza royaume te bana vansi tata na nga salaki boye Congo ezali liboke ya mutu te. Donc yé mutasenga ite kaza la mwana Mbemba non babombi mboka makamona te lingi ya oyo merde oyo nyonso biso bakombata ba casier judiciaire baby batata na bango bapesi biso merde oyo alors tokoli nyango sulte aza ndeko na biso malien aza ser na nga ye moko banoko tala na ba video na ndako nde biso toli na libanda o comprendre ndako na ko préférer président Papi Volcan a eu la mission pour nous soutenir parce qu'il est présent. Parce qu'il a combattu pour ce combat de la libération. Donc, yo Maman Congo, donc si je comprends bien, donc Yoza, Bozoro Tinda, donc Volcan, Yem Tifo a posé candidature, Yem Tabundelamboka a remplacé Kanambe. Si. Ah. Si, d'accord, il faut que le bango est fort. Oui. Discours, mais nani, bah comme il qui m'a kuna mbangu, toka ne kuna masolo au groupe. Et ma kamuna bangote, et ma kamuna biso. Biso ne dans une stratégie. Mais na sepeli, aucun de qu'on a combattu qui coupé devant Jean-Pierre Mbemba bango tout, bah télémélier. Alors le moment est arrivé, oh ne qu'on a biso, wa sabanga lobby que il faut que la idéal. Yemoko déjà c'est développé ndenge ça ko kota pe na kati ya makamba ngo to sala ndenge wana biso tu ba combattant ya monde entier to sangani mboka na mboka to sto ebani mutantana na groupe na ye mais to sangana siko to zi rendez-vous et pas ya Macron to zi rendez-vous et pas ya Boye makambo ba kena ko sola kuna biso to yese to komola na boka nitu ngulu na sima balobenini et pourtant biso to zali vraiment na opportunité et na droit et na pouvoir ya makambo nyonso biso ba combattant et loko ezangi biso yango wana. OK, mais j'ai là sikoyo mais ba question za misato après to développer au biso lobby ya Jean-Pierre Mbemba biso ndenge nini to kosala po to tindika Volcan akende kozwa pouvoir alongola Kanambe. Voilà. Bon. Question tout liberté alobi Katumbi yepe ba PC liberté provisoire ndenge ba compliqué ke makamba passeport na ye donc to komi na débat to liberté provisoire Mbemba na ye donc eza nini pona yangadi omoni wana eza palanganza mindele banga tout section mitu pona ningo chaka bato baza cité na ba faire na mitu a Congo na biso to lingi angote babani ko kosa biso banda kala na minito yo terminé basala makamna bango so ça makamna biso bango ba teno wala pouvoir na makuna na gisase a mutute o ba ministre kingani so ba kesa biso via Dieu Salem baza ambassadeur awa yo moko yangadi ozana musala no kuna na kati ya ambassade poison na biso Papi Volcan tikila bango susute turo ozoka yangadi ozoka ngaba ndeko na ba combattant peuple congolais bako bano beta ma bango tuwana baka ni ko sala parlement na bango kuna engana zebisa bango ke na ba obezo fiotola ba mbanga na bango soulèvement populaire peuple a kufa turo yo peuple a kufa te peuple c'est bimi alexis bino toutes les démonstrations Russie a kufi bolobi bo peuple a libanda bazo beta masasi biso za kana bato ko zonga masasi te alors bino ba lingo mo peuple mu kolonyoso pourquoi soki bozo lingo pouvoir na bino ba kisi na bino ba makam na bino ba ko kota wana boye pa ya peuple na ko yanduka peuple a kobimate ndenge za wana
bokolongola Kabila ndenge balongolaki Mobutu peuple abilongolaki ete bokolongola Kabila ndenge balongolaki Kabila le père peuple alongolaki Kabila le père peuple akokufa sute Rossi mutakolongolisa makambo nyusi makambo ele Monseigneur Mosengo ne pas ya pape biso déjà to komako sona pape bati ka peuple là tranquille mutalinya ke bisasa na ye ati akobimisa peuple mbemba awa yo fana na poto nulle part to mona ka Macron ye bana ba français ba ko betele maboko to mona ngote bino tu na ba kingani makambo ko kumba ka peuple ya ko betele bino maboko ezate to boyi to sana poto to boyi makambola Ok, donc bomoni mama Congo azalaka na véhémence azalaka na détermination soka zoloba parce que azali femme yo abandi combat awa abundi alingi susu ba kosa ba combattante donc namoni monsieur Wazabanga zongi susu donc yesoka zongi parce que amoni makambo ezali bien te. Monsieur Wazabanga, rebonjour. Rebonjour. Et indi awa. Mama Congo namoni ndengo za komata. Est-ce que Mama Congo kokite kosala kosangisa basi pona ke botele mape boluka moyeke na 2018 to 2019 ndengo zotanga mosengo zolobaloba ke basi bakamba mboka la po changement kota po ata mosi soki akoyiba kobanga mibali bokotika bango na poste ya commandement intérieur défense affaires étrangères makamususu mais basi penza botelema et puis naye pona likambo ya Jean-Pierre Bemba soki bokoki koyebisa biso soki boyebi tina nini Jean-Pierre Bemba lobaka j'ai accepté l'inacceptable. Est-ce que le lot of fait nango soki plus de 15 ans soki 12 ans depuis aloba makambo wana yango yo nakaza emena biso pe na ba situation tozali esengeli te ndenge ye abimi apesa biso explication nango ezalaka nini pe asenga na peuple congolais bolimbisi na makambo wana pour parce que c'est pas normal tango ya ba makambo wana et puis alobi oyo akobima akozwa masasi akoyokanga omoni ke ezalaki eloko moko ya betesko lelo abimi après 10 ans akoki kobanda te kosenga na bolimbisi mpo ke toyeba kondima ye mpe alanda nzela oyo ndenge aye kokuta bino na komba soki bokoyi mpe koexplike soki boyebi yango j'ai accepté l'inacceptable c'était quoi boyebisa biso nanu mpo boyebaka bamakambo ebele voilà. Ok. Ok, merci beaucoup, monsieur Wazabanga. Yoka ba réponse na. Ouais. Merci, monsieur Wazabanga. La question, non, je pense que le problème, on est, j'ai accepté l'inacceptable. Jean-Pierre Bemande Moutouffo a expliqué aux Congolais. L'inacceptable, on y accepta jusqu'au jour d'aujourd'hui, jusqu'à présent, tout est bien noté. Mais, j'espère que Yomoza, tout à fait d'accord, Nabiso. 10 ans totikalaki kobunda na libanda Jean-Pierre Bemba zaki na boloko ezalaki 10 ans ya j'ai accepté l'inacceptable et Jean-Pierre Bemba bimi il faut expliquer peuple congolais l'inacceptable là c'est ngapé bolimbisi na ba militaire oyo bakufaka na 2006 ebele bakufaki pona ko défendre ye ba bombarda bango na ville ya Kinshasa Jean-Pierre Bemba sengaka hélicoptère na mbongo mais via ba militaire wana o bakufa ki ba perdaki bana basi ba perdaki mibali vi wana ezalaki ya bangombe te quand même tant toujours le basé ba 12 millions de morts mais 12 millions de morts wana batana ba responsable o ba bomi ba millions ba congolais na kati ya Congo yanto bi Jean-Pierre Bemba za santé abimi aya kolanda biso na sima na ndenge atikelaki biso mère ya inacceptable les lobes surtout bunato continue nango asa muto royal sur liboso na biso ta baké à présent et puis peuple congolais ngana zolinga ndeto atteindre excellence to longwana nous pe na émotion ce qui otali pe bien mboka na ezaka bancien mobuba na bancien mobutiste
bango ba diriger Congo wana. Mobutu abomi mboka batata wana béchoué bana na bango lisusu bazo ko remplacer bango. So na ba Mobutu faut que la bango nyonso tout sans exception bato nyonso tout basana Mobutu bino boyebi bango. Bato bafundaka impère boyebi bango. Bato bazo boma Congo dans les 24 de Binza. Alors bana na bango bazo remplacer siko bana ya babola. Bana ba César ngadi so bazana ba compétence lobby. Ba ko kamba Congo te. Eza kaka o ya kufi o ya remplacer moi na remplacer même na ba parti politique. Yango biso to mi bengi ba non aligné. Toza sima parti politique te, toza sima ba politicien te, toza sima ba guru songolo te mais toza sima ya Congo. Toza pona bolamu ya Congo. To boyi bana banse dignitaire wana ba continuer ko kamba biso ko konza biso lokola ba esclave on est royaume ya Congo comme le royaume na bango. Donc président Katiote donc Volcan to libérer ligne parce que priorité na bato ba benga. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Oui, donc voir eza ya Dani Bokombe na yo kike Dani Bokombe koti makambo mboka ezali ya kosakana te. Bonjour Volcan, maman Louise, bonjour. Bonjour Dani Bokombe. Vous allez bien, en tout cas c'est fait. En fait, on a dit non un peu parce que des fois ils ont quatre, c'est ça, des fois ils ont quatre katani na vino. Mais n'enga qui n'a le banon par rapport à mon yélo mot Volcan, c'est quand même intéressant pour la Jean-Pierre Mbemba parce que les Congolais ont un sentiment. So va les camous, battelini, mais la soukandi n'a pas dit bien que comment intervention penser en fait des Jean-Pierre Mbemba est-ce que pour la yé ezali azomo na weza bien ou pas la landa ke bandi ne mon na moni katani internet na moni za bien tizo kata et puis na otuna mama Congo pe moi question mo. OK, bazoka yo. Donc ngana tuna Volcan. Sorti à Jean-Pierre Mbemba. Mbemba bazokumisa bato bazoloba parce que sont totalement bien. Il faut relancer la makamusu ya kalanon des zaki makabo ya salaki parce que Jean-Pierre Mbemba pas boma bato. Postuler au comme président et tout vision dans les années et puis Kobimanaye yozo monangondeni. Merci Dani Bokombe na motuno tuningai ba motepe bisiko zali nalobaki ne bandela na baki non la libération de nous les combattants non alignés nous constatons la liberté de Jean-Pierre Bemba parce que Jean-Pierre Bemba fait partie aussi des anciens politiciens ou des anciens rebelles, des anciens opposants à Joseph Kabila. Ceux qui le Jean-Pierre Bemba, bimiso aligné no sala na masane Kabila. Agino sala na Jean-Pierre Bemba est l'inacceptable. L'inacceptable na a expliqué bisoté. Tout ce qu'il 10 ans na libanda ko bunda pour na Congo. Il y a merde où il y a 10 ans il y a Jean-Pierre Bemba j'ai accepté l'inacceptable à cette époque-là, il y a Vanda qui n'a pas. Mais sorti à Jean-Pierre Bemba, tout ce pays n'a bimi à mon amour sinae à mon bananae, mais que Jean-Pierre Bemba comme il sous mon condi na biso na combat alors que Congo a lobby impunité rosalate, Congo a lobby bateau bazana makila na maboko ba rosa na mutu na ngote. Donc tout saluer kaka sorti na mais en tout cas eza nango et le gros ya gravité Jean-Pierre Bemba n'est pas l'homme de la situation pour la libération à Congo to attente ya peuple congolais sauf que todo betaka c'était to lobi que non to ligné li sous bana bancien Mobutu seba konza bisoti batata na bango beshuaki eza ne logo ya malonga pe bango ba roya osalate Jean-Pierre Bemba baboma si bezaïr Jean-Pierre Bemba tabo a quitté na mambo ya Centrafrique mais na Congo balobaki kena baliaki ba pygmée na forêt équatoriale donc aza senti. Mais c'est notre frère de Rovandané autour d'une même table, tout signifié, tout PCA ici. Donc Jean-Pierre Mbemba anthropophage, alia va pigme kuna balia. Bon yo dame ba pigme. Baloba on tibiso nyoso tout yo kana benfo, balia ba pigme. Wana dana makamia Congo, dana no belé. Kana me pa bomi susu belé, donc mutna mutona charge né na kati ya Congo. Mais ba quitter makamia Centrafrique. Malgré ba quitter mais rosa sous un entre bande konabiso ba centrafricain na biso ba lobageno ba congolais ba yaka ba viola ka ba salaka boso ki Jean-Pierre Bemba na mutu ya mboka na biso ndo bino bato bazana ba makila na maboko
ba se retirer nanu bana bancien dignitaire ya ba mobutiste ba meka pena ko céder ba se déplace Congo da royauté oya kufi parti politique d'opposition moi na remplacer oya ibaboma sibezaï batata batu bakoma ba pauvre ba ebisa kutu ba misusu ki bogolia ba stemno ba sala kindumba bozui bango lisusu boche bango na mitu ya mboka boke kuna menon Congo da royauté yango to mi bengi ba non aligné to longo sima ya ba parti politique to longo sima ya ba guru mais toujours na vision ya sika vision na biso toujours pour atteindre excellence et notre continuer à vivre une émotion Jean-Pierre Bemba bimi bato bakomo ndé Jean-Pierre Bemba za saint Jean-Pierre Bemba aza sainté Dani Bokombe Tsunami Jean-Pierre Bemba c'est un ancien politicien comme tout autre politicien baza na kati ya Congo bazaki libanda soki MLC pine zayi ko bunda ndinga solo mais ba makambo belé pe bazaki ba basala ba deal na majorité toujours monaté tout déshabillé Saint-Pierre Potolata Saint-Paul Jean-Pierre Bemba fait partie à bateau surtout ba bomimboka mais il faut senga bolimbisi expliquer peuple c'est quoi l'inacceptable senga pe bolimbisi na basi ya basoda o mibali na bango bakufa mi basoda o bana na bango bakufa basi na bango bakufa pour na Jean-Pierre Bemba accepter l'inacceptable senga kaka mbongo hélicoptère na ye na mbongo na makamoni surtout et salimaki na ville ya Kinshasa pour la libération ya Congo donc lelo Jean-Pierre Bemba kota ki boloko pour na minduki Congolais revêté que nenge Jean-Pierre Bemba bimi a que ne suko sumba minduki a rotika la jamais ko simba minduki puis bazari ya rosulango wapi to longa na émotion Jean-Pierre Bemba aya Rolanda biso na simana boboke chwa yambo aya ala kelele donc Nathalie mieux placé il y a qu'on représenter bande konangai ba combattant avec une nouvelle vision une nouvelle vague. La classe politique congolaise n'y surtout les a changé classe politique congolaise zate na butu baza na tongo baza opposant na butu batumoko donc faut arrêter. Ok, donc toujours qu'on rappelait bateau balingi ko poser question na Papi Volcan na Mama Congo babenga na 07 53 36 38 09 parce que internet ba singanyo sona libanda quartier mobimba bakata ki yango ba technicien ba oleka ka lundi toujours fonctionner kaka na moyen de bord tozali ko mekaka ka ndenge to ko sala donc Mama Congo Papi Volcan to rappeler na nubinu que le 30 juin marche ezali awa na Paris donc na Château Rouge tina République et puis marche mususupe ezali na Bruxelles donc Papi Volcan ezali occasion lelo batu balanda kayo na ba internet bazwa occasion à poser ba question te même si toza un peu limité na côté à téléphone tolingi lelo to profiter oye bisabatu pourquoi lelo Volcan ba traitagaye des collabos Volcan azali lelo yolobi ke aucun na présidentiel mais batumsu ba roloba pe Volcan azana maboko propreté Volcan ba traitako des collabos lelo za occasion ko expliquer bango nini bato ba traitaka des collabos. Mais je pense que combat na biso et beba kitang to komaki na ba spéculation. Oui, dans la communauté, tout le monde va bien collabo, même si ces engagés va bien collabo. Est-ce que c'est expliqué pourquoi va bien collabo? Il y a ça dans bateau va bien collabo. Les lois va moment ces engagés comme saint. Et expliquer qu'ils vont qui collabo nous allons ni pour les lois va malam. Donc ngana kansi qui collabore na parce que na bando la na bando plus espace na batu ya pouvoir na zotika bango ba ya osala be mission boina boye donc à cette époque là nazalaki neti bazolo baké katikati mais ba bando traité ngaki mais yo mo sezanga di tango bando osala be mission au banero le non les propos tenus n'engagent qui ya bato ngana yambi na plateau na église au milieu divin na yamba bato yamba baba divé osala mais tout le monde mais siko à cette époque là yo banda ko ya kotala biso ba banda ko bengo collabote c'est on appelle la benga collabo pour na banda ko sur la pena yote donc tout le monde na banda ko ya passer pena be mission na yo au moins personne banda ko benga collabo donc boké tu peux kalater ba benga ke collabo kasi wana na lobité tango bango bazolo baké César ngada collabo batu baki ne pas César ngadité ngana lobaki ngana okindi na chaîne ya ba collabo na passer message pour ba collabo ba yoka eloko ni to bundela mais ba benga nga collabo pour na yo et c'est sur le quoi moi
Donc Tout le monde est d'accord. Donc tout le monde babenga ka bato collabo. Babenga bato collabo par jalousie. Ah OK. Voilà. Ceux qui peuvent ba moni ko komi ko exceller. Ba koluka ba benda yo collabo. Ngana lobo collabo mais fait ces ngadi. Nga ba benga collabo msuso po na yamaki Chibala. Okendaki ko accueillir Chibala na aéroport oyambaki na Paris. Oui. Ba bikara yo mais combattre koza na Chibala. Tout solo là très bien. Les occasions. Non. Ceux qui te kata kuna te po mezate et kata manango. Comment dirais-je? Na banda kolobani balobi makambo ya Chibala. Ces anga de bi na vie des fois togoye ko sala berrer mususu. Berrer wana pe ekoki koluka et entaché bola munyo surtout oyo sala be fort nyo surtout oyo sala. Je connais l'IDPS et j'ai fui membre de l'IDPS de par mes parents. Bino Chibala na yebaki na kati ya IDPS. Na kati ya IDPS, il y avait des courants. Va ya Chibala, va ya Mubake, va ya Chabani, Jacquemain Chabani, va ya Mubake, ba va et comment qui est belé même ba msusu pe ba kenda ba Benchika, ba voix, ba courant ezakati belé na kati ya IDPS. Maintenant, na lobaka ngo très bien. Na yebaka Chibala avant comme premier ministre. Mais ce qu'a comme premier ministre, relation zakaka. Ba sali opération na lisu. Po ba finga ka babi muyibi abanda ko yiba basoso yango babomaki lisu boye. Siko mutu na ba sali opération ya lisu. Na ki kotala e. Qu'est-ce que j'ai à voir na ambition politique né? Est-ce que nazo sala na gouvernement Chibala? Naza na poste ni na gouvernement Chibala? Na gouvernement te. Et les mêmes jours on a kenda kuna. Mais to sala kana bino ba sesanga di bozala kuna pa Chibala. Ba di londole bazala ba tunyo surtout ba Roger Musanji. Na kanga pe na batu misusu. Paul Sampou. O bolo la voix des sans voix. Azalarana Genève. Mais ayego lukani ne pas Chibala. Yim to opposant. Le vieux Muntuntu. O azali président ya CNRC, Conseil national des résistants combattants. Mais ba ki pe na ba papier on n'est pas ya Chibala. Likanisi ya combattant non aligné ya tangu nakanga ba viona nyonso tout. Basali Conseil national des résistants combattants qui ba combattant nyonso tout ba kozala na kati eloko wana et mutu ko chapeauter eloko wana na simezali ndeka mama kongo lo ba somba nyama na nkutu te. Opposant au toyebi place avant de rater père de la résistance nabiso. Adresse de place za yini mdenga chapeauter lo yanga binga na dano na ligne na buzo bana binote. Na kanga batona nyonso tout. Mais siko après Chibala da premier ministre ali mbo na Kinshasa. Soki na zalaki vrai collabo mutu ya pasi mutu anzalande ba finga ngai. Nengana na banda ko tosa nyonso tout bango bazo sala. Nengana lia, nengana ke Kinshasa. Mais tant on a dénoncé bango mutu abandi ko dénoncer bango bana na pouvoir ezanga. Na kati ba congolais to sika motema mabe. Ba robengo collabo po ba salir yo kaka. Mais Papi Volcan, oui, collabo, akutana gina Mukwege. Papi Volcan, collabo, akutana gina Katumbi. Papi Volcan, collabo, akutana na Yves Punga. Finalement, ngana ebisaki bandeko, c'est ça nga doza témoin. Na Saint-Denis Université, tango bobanda ko yako filmer biso. Parce que bato bako bonga histoire ya combat, mais histoire ya combat autour à la paix reconnaissant. Na bato quand même batindire ki sincère pour makambo ya Congo. Et yokana batu ba yoka yango ezaki César ngadi Roger Bongos grâce na bino ne to kotaki na bandako ya batu makambo ya Congo e kotaki apo ba benga ko pe collabo ne mo ngai pe ba benga collabo mais cela ne m'empêche pas ya ko avancer na ambition na ngai na ebsaka bande non j'ai des ambitions politiques, je vais faire de la politique au jour d'aujourd'hui na longo na militantisme na osala politique na rolinga bandeko bata kengai projet contre projet et qui mettent leur projet au grand jour qui collabo par médisance motema mabe ya komo kende ndenge ni nakuta na kaka na bato ndenge ni sala rabome
Au jour d'aujourd'hui, j'ai une carnet d'adresses très avancée, ils en ont pour s'inventer. Tout ce qui est politique, je suis bien chargé à répondre à Nabandeko. Mais quand tu as dit que combattant, résistant, banani, porte-parole, nanga, capitaine de l'équipe, brassard, la machine de l'équipe, Mama Congo, avait bien placé à répondre aux combattants surtout. Ok, donc je pense que message et l'équipe, on va pas s'interniser là-dessus parce qu'ils avaient l'occasion moko ou expliquer parce qu'on est suivi partout dans le monde, tout va répéter au Salipé Spot, tout collabo, donc tout le monde qui Papi Volcan a expliqué, Moutoumoko a bengité pour contredire, a expliqué qu'il collabore, donc vraiment. Oui, mais non. Mais collabo peut-être dans un solo là nayo. Batunyo surtout collabo, beaucoup tu peux calater collabo, donc batutu, donc tout le monde est collabo. Mais nakanisi toti kamarambo wana to zala na nzela moko po na kosala nyoso tout que Kanambe alongo na pouvoir collabo boye donc mututu azana carnet d'adresse na ogoye banakansi ata Macron denga zalia azana ba master ne batanga chic moko donc neta komi présent arozana bango donc netinga na zalia master nga za tomaluwaka totanga na eto kola na ye azana makamune kuna donc na ko boya ete lelo azana makamuna ye azana na mema ba master na lobi to kene na Ribalzac ti balada na hotel to que no betaye muto ya zate kaka nga mu tsusu na kinda hein donc bande go batika motema mabe je n'ai rien à voir na Chibala au jour d'aujourd'hui na dape na relation moroté que ya boye ngai na bunda pona mboka Chibala c'est un voleur comme tout autre voleur lobiso to sambisi bato même ba Chibala to go sambisa bango na bande go dénoncer na bi 32 ans vana pemé na papa Tseki na kanisa giki après naki donc tu t'es trompé quoi donc so yeba kango za la ngwana comme tout homme on peut ça l'erreur mais na constater que après naki ne moyibi banaye azoyiba bandaku azosomba lokwa mayebo donc voilà message c'est pas vraiment un exemple ya olobela ba congolais faut retourner page ya mutuana jour mboke ko sikolama batona nyo surtout ba kozala juger na gérance ok namoni donc wazabanga ngotika binote namoni azongi lisusu allo monsieur wazabanga oui alors Yasuka nalingi koloba boye boloba à chaque fois combat eza su ndenge ezalaka te combat échanger mais ndenge bozali wana nini oyo esengeli bosala banorme ya malamu mpo combat pende zonga ndenge ezalaka likolo très bien et puis la action donc il y a des temps bozonga kaka na ezaleli ya kala faut bo changer et puis deuxième motuna soki lelo bati motu bo toteloko ya Jean-Pierre Bemba soki accordé immunité et pas ya Kabila abi muto simba ete enfanda na kingakati ba plainte ya la justice tobo sana po déjà ba koma koloba te pardonner sénateur à vie bino makansi na bino ezanini bokoloba nini point de vue na bino ezanini. Ok, merci monsieur Wazabanga. Volka boyoki yana kansi woki mutuna. C'est bon, question na yoki mais on a bageno na nyoso to wana ezosenga to créer groupe de discussion sur la paix durable en RDC. Dans une cas il y a groupe de discussion sur la paix durable en RDC, to créer secrétariat consultatif d'harmonisation. Donc même na banse Mobutu pe ba banse Mobutiste ba o pe ba boma bato faut regracier ba on peut ba msusu baza libanda bazo banga kozonga mabe basala kana peuple ki lelo soki bazongi ba ko boma bango de même pe Kabila pe place azali wana soki na kei ba ko boma ngai mais beaucoup ko garantir ici ya kobima abimi par la grande porte mais après les promesses n'engagent qu'à celui qui croit aux promesses. Donc, tous sont obligés à vivre ensemble et tous se réconcilier, tout le ban la vérité. Si tout le ban la vérité, tout se réconcilier, tout le kende, liboso na Congo na biso. Mais, yo quand c'est que banse Mobutu c'est net papa net nani, fait na biso nani, fait ya résistance. Yo quand c'est banga pe ozonga na kishasate. Nangwanda. Yépe banga ozonga na kishasate. Mais so pe bo gracier yépe. Bo gracier na ba na kati.
tokotonga Congo bongo mais Congo ya haine bango bamulongo na babemba baboma bato bateka Mobutu donc bateka Mobutu quoi donc mulongo na ba Jean-Pierre Bemba. Ok, donc on a moni nde toza na plateau yo. Mama Congo na ba combattant nyoso tout donc bazali balingi makambo ke bato kala bakosa bango susute il faut muto remplacer Kabila Kanambe Awita na ba combattant oyo baza na potoire. Donc neti anti volcan papi volcan donc ami pesi ba mama baza simana. Il faut ndima. Omoni ya yambo place azali mbote ya trop mon vieux à qui la faute faute eza Kabila te ya bango nyoso tout faute eza biso ba congolais oso compagnie ngadi faute eza biso eloko bomi biso eloko to ko so pouvoir te eloko ba Rwandais bazoka ko kende te ezali faute na biso division égoïsme haine koboya komindima o biso na bandeko ba ancien combattant tout oyo ba congolais 100% to sala ki réunion to tiende ko papi volcan président ba combattant monde entier donc des exercices moto sali futo mindima ndeko ndima muninga kozana komikitisa nisingani na za awa venga le moli le ba combattant na ligne oyo na kinda ko mona na ba père ba ancien mobutiste ba benga président ma président ko babenga président papi volcan président na mona na ba pasteur bavanda akuna na ba mais aza président na ba esa Congo yangadi yo pasteur na lobai na mama Congo yo nengo sili nyo sana komba ona omemo ke ngo liambala wana suko chanka na hotel une minute beli donc babenga président ya mona lelo sito bandi ko mindima ke to che mutoyo to fula yeto kende exercice na futo bando sala ngo to ko kende liboso eto ko longa siko biso mbisa lingaza la kaka président mbisa lingaza la kaka président au moins président api volcan ngeto chaki président ezalaki yaki na molimo ozo comprendre mais ndeni aza président ya tous les combattants à monde mobimba si ouais pas bongisi combat ah d'accord donc naba oba voter quitté naba oba voter quitté donc bango tout ba kotna au moins ndenge biso ena makambo au moins biso ndeto za awa na politique na Congo ya lobby donc ngana ndimi a président na nga bon bato bazana ba États-Unis na ba guerre donc bango ba ndima OK on peut ba ndima yoka yangadi omoni bis bango tu bana ko zala ponga pela kende ki na sima fayulu to zala ka suri président ye to bani ko kende ko lenga ba mso azoke kota ba ko ekuta no miyibo na ba gintseki ba Moïse Katumbi ba Félix on comprendre ba miyibo la nyonso bande ko na mibali ba combattant bango ba yinga makona ba vérité ba baloke ekuta na gintseki to boli komba e boité ngasi ko na mamgeta to koti réunion moto yozo mo ande makambango geta siko bango ba revesta ki po bango tu ba jibele kora ba pacheli tout bango tu ini omona bango na taba zo kosila ko swana mais omona ka cha siko yo bango ba sala lingomba bango ba zo soutenir ba président ba président o miyibi o le ba ya bango pe kamba sala bango gardinage bango moni ba beta bango souté siko président na biso l'air ba memiye et pas lingomba o ba vie chéri ba Alexa liboso ki muyibi vie chéri ya ngel na stemai ba bi papi yo zo buka na baninga bakenda ko zamba pa Moïse Katumbi to kende l'air ba kenda ko no moni bango ba zo kende ko pesa bango valeur biso ba la best to kende biso te l'air bango ba zo kende ko pesa valeur mo président l'air ke ko ba misusu bilongi na se bilongi na se ba komo sina tanga kale na tanga te pona boy polémique lena ke okuta bango bayini ye pena donc ennemi mutalinko sentir biso mama lokwa tozaka na komanga na mamdeta to lobité mamdeta totala question papier azo konde la nini futo ba vérité ndeto za awa ata to sona na biso mais tozala kaka bien deta ke akoti kasi oh makongo kabuya likambeza awa to ke ndenge bakendo okuta la pa Moïse Katumbi ba makinga yango bayininga l'exemple sur ma photo biso to cho président aboya ke kopisa biso ba photo aboya ko publier biso na deta mto piéger ye tu sais pesa to cho président ba combattant monde entier aboyi mais biso to moni ba photo wana biso moto sel vidéo papi volga pe biso ba combattant monde entier to sali to keli sukuna to ko sala lera moni bongo do makambo ya solo aye kopisa biso ba photo ozo comprendre ngadi donc mta sauver combat
nda sauver biso tout ba combattant tout ba komi naza na sima politicien te président Papi Volcan yango biso to tie président ba combattant monde entier pour ndaki ko panza lingomba wana ozo comprendre ake ko panza lingomba wana ya biso ba combattant a refester bango et puis a milongo les biso na kata bo wumbu ya OK landaka bango na sima donc c'est vrai vraiment que ba combattant ba zoramba ba mso bando oh na dina ko kanga bango nyo surtout ko na télé ça les émissions menga na bino mselo ba mo ko fungula mo côté muzo nani oyo Andrea c'est bango tout oso comprendre pour na so na sole belé open Andrea c'est ça pour la boy na ngaye oyo ba commander on a mbali nyoso na komi na la ligne na so ba bango mi te sauter c'est pas bon mais ce qu'on y va ma solo na nyoso Andrea ça yebsanga benga Andrea so na za témoin on comprendre donc baza ba combattant ba yebani na combat zanga di bango moni bango toi na bazaki mi ba commencer combat non mais eza problème donc eza lisanga tozolu ka to bongisa cité wana mais fala ki vérité yeba nande ba kombo na bango to yeba peke c'est l'équipe mais to tanga ta ba bango te César to ko se ennemi na ko ba ko les dernièrement les cas wa bino na batu ya Ngwanda bokuta na kisoki mama Kongo na Volcan bobimisi ba bitumba wa eloko nini leki dernièrement na yo la mama Kongo na Volcan oui dernièrement bino bokeko troubler ezala kinini parce que ils occasion ezala kinini bino bobimisi bitumba place à rassemblement ya batu ya Ngwanda bakendo ki ko contrer président Rwanda expliquez biso miyibi par rapport rapport de Versailles oui si parc d'exposition yango wana nakanisi vidéo o bakandito keke basalaki batangwanda ke bakokende kokanga Kagame na 14h lokola kandito keke azaki na kati ya groupe wana omoni mukoloto ona ligana radio a balobaki kandler yo le mama Kongo boye mutabanda azalaka ikombe banda bango balobaki kandito keke ngalo kwa yebeke kandito keke akozala wana ngalo biba mo poita nous les combattants non alignés to kende pona ngwanda te metoko ne kotela kandito keke action ni action biso to sala na garde nord to bimisa ba hélicoptère na Belgique to bimisa ba train to kanga ba train donc ba makambo to sala quoi siko ngana kanziki kandito keke ya osala mo kiso lobi na 14h to zawana ngasi ko to ngana binasi ko déjà osala misala kada fenêtre bona mona pila hélicoptère pour les dans ministère de défense zawana place Macron ya ozora nini avion na ye hélicoptère na ye siko na mona ka hélicoptère cortège ba train to ina kati ngabi oba Rwanda na kolanda soute na kiti basket ta nakala boy ba Rwanda yanga to bilomi na bango na beki président place ozali na ba combattant monde non aligné on est sur ba 10h na tongo na ba 9h 10h ba leona eza na 14h te makambo yo eza na tongo boya to kende ngana letanga na longa ba longwe to kutani wana yanga na kota bona ko mona ba to pareko na bikoti bazo tamla no ngaba ni ko ganyela ba ngaba mais bino bo sala ki vidéo après midi na 14h ndeni ni na tongo bino boza ba Rwanda on kasi bango bo bana obeta bango boba na obeta ba Rwanda action siko biso ba combattant to yako sala ka yango ba Rwanda ofuta bana obeta bango bino boko banda zoka kuna mama ngabi papa o quartier nanga ko ngate bada 119 ba ya obeta bino ngasi ko na baningo tamula na obenga mo président toujours na téléphone yanga dile na komaki wana leto komaki wana courant donc courant na batangwanda bazaki na bango calme à l'aise ni bandeko l'air biso to komi o kanta courant koti wana banani bakomi déstabiliser nani sécurité Kagame ya mboka na biso ngabo président to kende kuna mapai Kagame ko ba kabla ba badge to que place bazo kabla ba badge donc ba téléphone et bandi ngabe stratégie ngabe bonjour frère vous êtes les noirs on a appris que Kagame il est ici nous voulons entrer pour aller poser Kagame les questions pour notre Congo parce que lui il est le président d'Afrique habio nous faut ça na ba macaron ba biso kasi yo mto sala opesa biso on internet ngam internet c'est trop tard yanga quand on est sur la sécurité linga biso on a tenu mes frères on est les noirs dans le pays des blancs c'est quoi ça normalement on devrait être fiers entre nous comment vous appelez la sécurité
yanga di ba téléphone kaka biso pe to ko benga kaka ngai ba RG na biso ba yo biso na benga ki bande ko pare ko msupe kana tongo na tanga ba kombo ti na benga ki ba ona ibse ba ke bino bono ba ke makambeza après midi nde na tongo bat na bino baza ba zo sala lote la sécurité benyona ba ko benga na sécurité na biso ba RG na biso oto za ngo ba kambara biso na komba boya noki sécurité oh vous dégagez ngabi oh ma maison c'est en face non là c'est mon arrêt de bus mon arrêt de tram j'habite ici c'est mon frère. Voilà, ils sont venus me voir, on n'a pas dégagé. Oh, maman, vous aussi, Volcan, vous connaissez quand même, tout le monde, vous connaissez. Yangadi. Au moment où on a Congolais, peuple congolais, Walanda, biso. Bolinga biso, bande konabino. N'a politicien, bah, oh, bah, Luka pouvoir et l'euro, pas ma dernière minute, parce que là, il faut bolinga biso. Sécurité à Kagame, tout, bah, yebi biso. Bah, yebi longina biso, ça n'a pas Rwanda, n'a pas Ouganda, partout. Ni to za to tamla na liwa. Bazobenga mama Congo. Mama Congo. Rwanda wa benga mama Congo. Ba bibiso volcano. Oh. L'air siko nanya ye. L'air oyo ba erigine biso ba ina biso o banga na binote. Biso to sana biso sete mutasenge makambo yo Ngwanda. Biso to sala action le rôle sécurité ko koma Ngwanda mutasela ki action. On est là mais vous nous laissez tranquille. Mais biso pe to sala bango ino to ba ta poison et so ba ko biso. Bo protéger pe biso. Ndeto baniko tambola to so na pena ba Rwanda to kutana pena bata pare ko wana va midi mama benga bata après midi to le midi ko kutana café gasona to kutana café ya mama ko ngavo sisa to longola mutata na li monsieur wazabanga zongi isusu allô allô suka pena ya suka oui oui allô oui tozoka yo tuna be ya suka bon motuna oyo euche pa ya ndeko Zeno Malalo na Hollande kaka ne novel tolandaka tozolanda lobi boye ayebaka te élection démocratique epa na biso même na bandeko na biso ba combattant to ya ba résistant elakisi nini toyebaka ba programme na bango te toyebaka pe ba candidat na bango to bien bango ba ba guide biso be ba guide biso ke no programme oyo eza kitoko neti Katumbi asala neti moi programme na ye atiena ba montant na ye ndenge za na ezala ba Félix ba Fayulu to ba o bemba bimike sikoyo basalaka na programme te loko moko te. Alors mama Congo na Papi Mbombo soki bokoki koyebisa biso to ndenge ezali awa programme na bino oyo bino bokokumba biso na bamasolo ezali ndenge nini ekozala ndenge nini parce que tolingi élection démocratique ndenge ye alobi po kuna toyebaka eloko te. Alors awuti kokapte soki atunda alobi candidat na bango ekozala Kabila lelo ngabi keba neloko ozoloba po nga azoleka na émission na kopesa ke sango wana omoni ekoki kosala tole. Alors yango wana mituno ye atuni na bandeko bameka nanu koguide biso na baprogramme na bango na baprogramme ya bakandida wana ke balobaka te. Voilà motuna na ye. Ok, merci. Merci na motuna ndeko. Je pense que tout ça va porter parole, il y a des politiciens on a été pour biso to bana ko expliquer ba programme na bango. Bato bada mieux chargé à expliquer ba programme il y a ba politiciens on a bazali. Et quant à ba combattants non alignés, nous notre projet de société est basé sur 7 piliers. Donc je pense que ceux qui bloquent na internet na site il y a ba combattants non alignés beaucoup mon programme ya ba combattant non aligné ezali kuna donc cahier des charges na biso to kambela nango Congo ezakuna. Donc ce n'est pas sur ces plateaux que tu rejoins tant ya ko étaler projet de société na biso donc site na bino ezali combattant non aligné.com. donc ceux qui peut bloquer na pour pas je rappelle information na biso tout ça pe na site na biso ya internet combattant non aligné.tv ba émission na biso pe eleka kuna to bela toujours makambo ya mboka. Ok, donc mama Congo si ça lisolo o ezalaki ya nini parce que tokitali na 15 minutes. Voilà, likambo yango ndenge zaki wana biso ntokena kanga bango
na tongo normalement bango babenga batu bango babenga ki batu après midi biso na tongo to kanga bango pourquoi nga na vanda wani on a benga ki ba combattant na lignée bango basali action te to traîner mingi te après ndesiko lenga na tikala na café président ko ebisa ma Congo na moni ba lycéen kuna ba comment to comment distinguer ba lycéen on baza to ke l'accent bango lokola ba beti bato te il faut to beti bango bango ba loba ke peut-être faut tumba bango ta l'air tozo kitaboye bango pe bazoya mbala moko ngala MC police ngangla président MC mais lycéen nzata depuis quand au gang la président ba combattre na biso ya monde entier là do ka bongo alia yo de temps lo ba yo le président ba moi beti mbata paya donc présent dans la violence déjà présent dans la violence c'est pour défendre ba maman parce que y a beta maman Congo donc c'est normal faut défendre ba maman au bazo bomana c'est ça OK continuer ngapi na simbi président ba bizonga boye bango siko nandenge to banda ko pourquoi to discutaki il fallait pas banda ko filmer na makambu to eleka ki wana ba filmer ki to bango bazaki na appareil na bango ils sont servis juste pour nous filmer bango ba filmer ke eloko wana o ngwanda muyibi boye ba filmer ke eloko mabe ba moni ke eloko pe mais en fait na bango pene utaki moni tanto kende koto bazo senga ba batch pour na kokota place Kagame zalaki to komiona Kagame na batongo Kagame na Macron bazo kota ngana Macron abi président mais yeyo na sala action wana bango pe ba telemi ngana Macron on sala action ti président mais yeyo pena komi pe meni bato to luganga bi Macron on sala action te so sala action à part que ba lo beza action na bango et ba lo beza action na bango ne monto bo ko sala action komi collabo mais mutonga zalaka collabo mais sege ba kulutu même baloba ke nzete zangi mbomba bambara libanga te de soyi bazo bamba soka mabanga seki musala tozo sa les autres ne liboso et puis bango moko ne ba vrai miyibi licenza ta vrai muyibi na tongo ya osala ni donc na tongo oye okopere na Kagame na après midi mbala moko bakulu na ba rosi bayeko yemba ye zamba yo la tongo so sala ki diale lo donc bino bozo condamner batu yango ando bakende kuna bazala ki kate ya pamba bazala pe na parité basala pe logo te yango to boyo sala action il fa makamba ya bien o fallait ba filmer ndeto zo disté na batu ya nani oyo na bataka Kagame to senga ba nim to kota ba filmer kité OK mais biso pena to zayo nze la candidat keke à sala action yango na boyi mama ko sala action na bito ko mona candidat matika pe uzana terrain te donc nyoso wana ba nyoso ezali ba jalousie omoni makamba ona tango wana ezalaki Rwanzinga kuvu atekaki Kimpa Vita po amelaki mulanga whisky lena te Kimpa Vita lobaye kimbango akoya kimbango yala kipe na l'air na ye l'air kimbango ye petit frère Lumumba koya petit frère Lumumba ye wana 4e génération 5e génération o eza biso ba combattant na kata 5e génération biso ba combattant ezala mwasi boka bana kati nango mama Congo a respecter yanga di yo ibi bakisi na sala pukanga ba Congo na fukemela ba kimbangu na sala makambe belé si bon comparer moi comparer na candidat keke mais faut arrêter pour comme ma Congo les seuls la jalousie yaka na loko no o ezana kati na yo soko yepo oya ko zwa pa na kati muninga yango nteza ko tinda biso na jalousie nana de poni pe bandeko to bosa na mola ntemi yanga di to bosa na mola ntemi na makambo ya transition mfumo ne mola ntemi il faut ça la transition merci allô oui allô oui Mama Congo Papi Volcan le combattant de tous les combattants à Wazali à présent il y a tous les combattants Zokayo bon ngana linga qui n'a posé question fan de Volcan oui la linga qui n'a tout là parce que depuis un moment tomoni a commis mingi la tribalisme ya baluba ko critiquer bakala tout ça les commis à télé émission de ya la papa ngwanda et ça m'a bête mes questions à se poser est-ce que comme tolimbi ça na évité histoire comme que papa Tshisekedi azalaki papa Tshisekedi ka moko oyo hero na biso azalaki ministre ya justice ya Mobutu et la période wana ba a décidé que tant que ministre ya justice baboma monsieur Kimba donc monsieur Kimba azalaki pendu et papa Tshisekedi soko tali na YouTube azo justifier pendaison wana ba journaliste yazalaki na Mobutu mais tolimbisa pourquoi oya papa ngwanda na papa nini lelo ko ba poster
yango émission alors que toyebi ke makambo ekati na Centrafrique Monsieur Bemba azalaki sur place et que basoda na biso ya Congo bayebana déjà quelque chose ya Kabila to ya Bemba to moi indiscipline ezalaka der bakina opération basali opération lelo bato mayele ba planchirier mais ya sali émission poli bitaka sibemba tendenge toli sa papa Etienne Tshisekedi pona pande ya monsieur Kimba oya za premier ministre ya papa Kasavubu Kimba l'herbe mobilisation pour et ce qui était le ministre et l'autre c'était Etienne Tshisekedi on a pardonné pourquoi Bemba Tikali branché en fait on dirait impardonnable pour la tribalisme on continuer to qui normal ndenge mutu nyonso oyo lobby azo viser à diriger Congo ndenge mutu nyonso eloko moko boyo de dépendre du tribalisme puisque ce qui tribalisme ça n'ira pas ne musika te ambition politique wana po Congo eza moko soka kozala ministre ya Congo mobimba bon sikoyo on ne peut pas pardonner Bemba comme on a pardonné monsieur Bandeson ya Kimba je rappelle bien la histoire azalaki na ba ministre Mutsusu là au moins 4 personnes na Pongabi ils étaient pondus par la décision du ministre de la Justice à l'époque bien sûr. Ok. En tout cas, merci. Donc, vas-y répondre. Merci. Comment Ndegonani Kombo nani balingi ba kombo pe bengabe. Edo Ikwa Azali Mutu ya Katumbi aza membre ya parti ya Katumbi. Ok. Merci monsieur Edo Ikwa. Ok. Merci Ndekonangai monsieur. Au comprendre Ikwa na résumé des tribalistes donc Bazo s'est trompé parce que nami bengi combattant non aligné. Tant on a dit que non ado condamné bancien mobutiste na Tshisekedi pe avant la kati ya bancien mobutiste. Tant on a zolo ba parti politique ko yiko za ba royaume titre Tata Koufi mwana remplacé. Ezali na kati ya IDPS Tata Koufi mwana remplacé. Ezaka tena tanga ba kombo ya batu fo ba luka pe ko déceler message oyo naza ko lancer. Na pembe nanga naza si bozomo na nazala na mama Congo aza mulubate aza mutu abandono ezo laksageno Papi Volcan aza tribalité. Papi Volcan aza na haine contre Ngwanda te, aza na haine contre Jean-Pierre Bemba te, mais sauf que Papi Volcan a saline constat etamboleli ya bandeko wana eza malamu te. Même Papa Tshisekedi azaki sente. Na telemela Papa Tshisekedi chez les amis de Wetibokende na internet ndeko Edo Ikwa bêta les combattants en colère contre Tshisekedi. Au 2011 et ça là le 24 avril 2011. Oromona Maloba o Papi Volcan abimisa rapona Papa Tshisekedi. Mais comme toujours dans notre communauté, qui veut noyer son chien, l'acquise de la rage. Papi Volcan za tribalité. Ceux qui Papi Volcan za tribal, ba nga balo baté gaza collabore kutana ngina Katumbi. Ceux qui Papi Volcan za tribal, ba nga balo baté gaza collabore kende ko kutana Mukwege. Ceux qui Papi Volcan za na tribal, alinga kaza na ba mama Kongo te, alinga kaza na ba David Ngolo te, alinga do nga za na ba tout autour na nga la plupart ba naza na ngweza kaka babikolo mususu donc je ne vois pas en quoi bazo taxer ngai ba via jo Salem bazawana ba rufu mutanganga ba tona nyoso tout nazana bango relation moko ya malamu de jola sagena tribalité mais bato bali ko akizenga kotwana bo tromper cible Papi Volcan n'est pas tribal et les mêmes Papi Volcan azolo bana plateau na 2006 na soutenant Jean-Pierre Bemba na organiser ba manifestation pour na Jean-Pierre Bemba na ba campagne OYA 2006 je l'ai fait ici à Paris avec l'association Toponi Congo na 2006 nazali tribalité lelo na comme tribal donc bandeko pena ba se tromper cible Papi Volcan président ba combattant non na nepe ba combattant surtout ya monde natie aza tribalité ceux qui lobby na rozala service na rozala pona ba congolais surtout. Ok, donc to libéré Souline. Allô? Oui, allô, ezanga pa sabora wazabanga question langasko ya suka posaka na okota kaka yo basuka ezala problème te ko poser ba question belé Sengeli tosala alternance
to alternatif otuna bakandidat na biso soki bakoki koexplike biso esengeli alternance to alternatif nayebi ba alternatif ezali adjectif na alternant mais ça veut dire quoi pour na mboka na biso na lingala na comprendre bien mais alternance to alternatif non tous on a besoin alternance faut changement ezala na ça les manakati ya Congo todo bunda pour to apporter changement donc ko jouer na ba mot ya ba alternance alternative c'est des mots français ou ezata na dictionnaire congolais ti bon lukarato ko tarato ah et papi mbombo toza na France kasi yango na lobi oza na France mais nga nazo solo na petit peuple il y a des petits peuples au jour d'aujourd'hui sur lobi na bango dorénavant désormais ezaka ke loko moko mais ezaka ba complication moko ezangi na mutu na makolo nga na besoin solo na petit peuple même Angela Merkel soka na France alobaka ki allemand Barack Obama soka na France awa alobaka ngi alobaka ke lo wana na France na loba ne français message au biso tozo lancer on a ba congolais va prendre conscience pour Congo et passer situation moko très délicate toza wana te pona ko jouer na ba mot toto laxana batukeno nous avons fait des études nous articulons bien nous conjuguons bien non c'est pas ça notre objectif de choses dali comment faire poto bengana kabila parce que ba o bazali boso na biso batangi ba français on milai ba on ba bomi mboka mais moi je voudrais vous dire une chose je suis fier d'être sur le pas de Lumumba. Pourquoi? Parce que Lumumba a na bac plus santé, a na bac plus 40, mais dis-moi il aimait son pays. Toyebi o Lumumba salaki pour na mbokana. Bob Miseli c'est ba docteur en droit. Bob Miseli ba docteur yabwe. Ba sali mais ba français on a nié ce thème mais biso sika mokote. Tozo lingane to atteindre petit peuple éducation na Congo kufa. Ça ne sert à rien tout ça la démission na banda koloba na tout français, to na banda kokotsa ba moya ya latin wana sala latin philo. Non, c'est pas ça notre objectif. Objectif de ces alliés, comment faire partie Kabila. Toi ya jouer na ba moté alternance alternative. C'est pas ça notre combat. Combat na biso zali comment faire partie Kabila. Pour en faire partie Kabila, il faut te composer, te conjuguer ba force na biso pour te bengana Kabila ensemble mon frère. Je crois que la question on a réponse sur moi. Mutumso à côté. Oui, allô. Donc de quoi ezaka ngana zo tuna po connexion pe simo mobula wa apesi réponse na question na ngai. Apesi ogoyo kangoka tango to rediffuser na nini. Apesi réponse à lobi ye azali ubi yo kaika sikwa lobi azali. Ndeko na azali tribalité. Na 2006 ngai mutu na organiser ba campagne ya Jean-Pierre Bemba na Paris awa pona soutien na ye ya ba élection bilili ezali ba photo ezali les papi volcan so ba kende chez les amis de Weti d'internet beta les combattants en colère contre Tshisekedi ezalaki le 24 avril 2011 au Goga maloba o papi volcan loba pona Tshisekedi alors soki na lobi na non aligné toza sima politicien morote toza sima parti politique moté toza nde sima ya Congo soki to komi ba sima ya bato lokwa ba Tshisekedi non aligné oza na connotation sur comme wana oza na connotation na ngote soki to lobi to s'aligner na sima mutu songolo boy non aligné oza na connotation na ngote za na sens na ngote ya mwana biso to lobi nous sommes prêts à pour parler avec tout celui qui défend le Congo les intérêts du Congolais et celles de notre pays. Donc, Capi Volcan Azali, tribalité, bateau bateau qui est côté maman tribal, bah c'est trompé cible parce que Mama Kongo Onazanae, capitaine de l'équipe, la machine de guerre, Aza Moulou Baté, de Mama Kongo Rolo Bilape Bandegoba Yoka. Est-ce que ça Moulou Bonze colonie? Nga moko batte tanga awa na tribalisme. Donc si ka sous tribalisme était comment haine et sa jalousie, balingo mona batute na vraiment na za na tambla katana mtabandundu morote. Tous mes bateaux nous n'entendons pas na bazaba na kimbangu bazaba na yatiti bazaba tangwanda po ana komba bazaba ndundu bazarate ngamoko kaka ozo comprendre mama kongo kaka combattant ya bandundu bazaka na bango te o comprendre donc toza na biso wana te ngala ina rappeler kaka batuke bateau bazoko welela ka ba pose ba comme si Congo neti royaume lokola ba père na bango bazalaki na kata makambo wana ba bundele o mote ba nokeli mbula te o baba na wela ese bino boyebi ke mfumu ne mona ntemi aza quelque part bobosani ye so bozo kanza kufa te mais bango batobele baba mona ntemi azaka yena kabila azali aza mta kabila te mta kabila ke ko bimisa ba nani ba 8000 nani prisonnier
abimisa mboke na l'air mutu akabila bakende kotumba ndako nene ezalaki moi babibanda prison matala ezali bato basevade ndenge wana mfumu ne mwana ntemi bakosala transition aza vivant bakosala transition na monseigneur Mosengo eza mfumu ne mwana ntemi bakosala transition na monseigneur Mosengo mfumu ne mwana ntemi abomamba makesa na ye mfumu ne mwana ntemi aza na ba 8000 prisonniers na ye aza na bato belebele bakufa kuna na Bakongo bino bana yaba bato ngwe bomisa po ya kocha mtu na kati ya Congo biso tozala combattant Russie oyo biso tozala kati ya droit ya transition biso nde toza awa bino bana ya bawana wazabanga zoni isusu pas question bazala nisi bana ya CC bazala nisi bana lingo bakendele bango bakende kofana makambo ala monseigneur Mosengo koza mboka oyo ya zana pouvoir ya mindele mfumu ne mwana ntemi azana pouvoir ancestral religieuse na mutisi na bakoko héritier triple mbaye biango mboka oyo tokotenga ngo ndenge wana moko te abangisa moninga apres tokokende élection monseigneur Mosengo place soko azali azokanga azwa mboka oyo aluka mfumu ne mwana ntemi basangana bafana nango babongisa constitution baboma baparti politique tout ya miyibi tokotiala kana 4 partis politiques kana ndenge ezaka na France biso bakombattant non aligné bakombattant mosusu bakozala bango na mfumu ne mwana ntemi ezateke bato bundite bonokeli mbula te bokomi takata bomoni bakombattant to banako landa bino to landa bino souster bo faire gaffe monseigneur Mosengo place ozali soko yoka nga yom to tikali mkolo abatu nyonso awa donc ozimboka wana bo mfumu ne mwana ntemi azali ngana solo na batene na Angola azali do azali akimati suko azali tozo luka mboka na un congolais kaka sosa komika na mutuna ta magambesili ok to ça donc on vers la fin na Wazabanga ozali likambo baksa monsieur Wazabanga donc monsieur Wazabanga kei mfumu ne mwana ntemi azana makesa na ye o bakufa donc bato bazokende kuna biso bo faire gaffe mfumu ne mwana ntemi akufa te avoya ochana mutuna kata makambo yo ozana batino bomisa monseigneur Mosengo azana ba chrétien na ye biso ba combattant tozana ba combattant na biso armatungulu tozana nanyo tozana khosi na bana na nyonso bakumba ka bona kata ba komba na banani o ba charnel de maluku baza ba combattant na biso non aligné de ba combattant batuté nous on a droit nous les combattants bani on a ba combattant bo fungula misu awa na septembre marche moko ya munene ba passer nyonso basangani baza ko sala so ba kanisa la liponge ba bébé to la liponge ba bébé te bino ba politicien makamna bino baza ko sala ka awa so boye bo mimbonge so boye e comme ponge ba bébé to zo ndima su mutu te na minto to zo kata ba réunion kombe ezozonga komba na ezozonga to ko kende ko tuna ti wa Macron donc biso to la liponge te to za ko lamka makambango eza ndengwana mfumo na mwana ntemi na monseigneur Mosengo mbako la transition tokana ba élection président la biso président ba pi volka président ba pi mbombo président ba combattant monde entier et les combattants de non alignés makamango eza bongo ingeta papi volcan to conclure donc to komi na suka émission to conclure donc en guise de conclusion okolobani na bato bazolanda biso non mais en guise de conclusion, en guise de conclusion, que nous devons vivre ensemble pour apporter les changements en RDC. Tout le monde il y a conspiration, il y a complot, il y a les complots les uns contre les autres pour ça fait profiter na pouvoir en place. Il y a Kinshasa, mais nous surtout au lobby, peuple azozélandais, résultat. Donc, résultat, c'est la fin qui justifie les moyens. Les combattants non alignés basent sur la démarche. Togo Tambola, Togo voyager en Afrique, la diplomatie Oyo. Ngai étant président, il y a des combattants non alignés en collaboration avec un mouvement qui s'appelle Peace for Congo. Togo Tambola, toujours le cas, paix durable dans le Congo. Pour paix, il faut tout ça. Paix, bonne relation dans les pays frontaliers na biso. Kozala na ba bonne relation na ba 9 pays frontaliers na biso et le but est que ba mort oyo ya ba congolais nini ekozala impini fait salima mutunyo surtout wasala ki massacre na katia mabere ya Congo akozala juger ako répondre na makambo ya salaki na katia Congo mais ba combattants non alignés to tendre maboko
na bandeko baza na kati ba parti politique o ba se retrouver kiti ba moni ki ba parti politique comme ba royaume ba parti politique comme eloko ya famille boya na kati ba combattant non aligné bokozala les bienvenus bandeko o pe baza côté ya majorité présidentielle o ba moni qu'il est temps ba longwa kuna po ba ya rejoindre peuple ba se retrouver kiti ba combattant non aligné ba tanda bino maboko ceux qui boyer bokozala les bienvenus mais ba combattant non aligné toko solo la na ba opposant nyo surtout bazo composer pour na Kabila akindi makambo un tel az étranger un tel azaliboué ce n'est pas le moment même ba obodo ngabo présenter biso comme état bassin ceux qui veut bolande l'origine na bango bohomo na peka ki bazana moi tâche mo peka à côté ya maramia communauté ya nationalité mais ce qui est plus important nous sommes obligés à vivre ensemble pour apporter les changements en RDC. Ok, donc Maman Congo, en tout cas, ça va vraiment, ça va moi mouké parce que tout le monde. Et là, moi mouké kabana Paris, tout le monde est trop coco ça. Maman digit ngo chimel qui a la via Josalem, via Ruf Mutanga na bango tout na Dolce Somono bazali équipe ya ba non aligné. Na presse bino mbote ya trop na next puis bandeko pona marche. Oh ya les 30 jeunes à Belgique. Autre tambola na moi la bilaka syndicat kozana kata marche d'autres à la ebele pour azali premier opposant oyo a sengi marche na kata diaspora donc ba combattant peuple congolais le 30 juin toza na Belgique pour na kotambola ba makesa batamfumune mwana ntembi bobi miselanga photo mfumune mwana ntembi na kosimba kuna na kata marche na Belgique donc marche ezaka manka oyo syndicat a kotambusa biso premier opposant au monde le 30 juin mo président na nteso ba baksa merci maman docile na bosani yote pour le seigneur Mosengo donc tout le monde est d'accord yangadi tout le monde est d'accord ingeta donc on a rappelé quand même que Maman Congo le marche za moko na Bruxelles mais à peine à Paris marche peut aller le 30 juin à Paris des Châteaux Rouges à République donc merci Maman Congo donc ceux qui na bengi yo maintenant ça la bisonyo surtout na Belgique les 30 juin mais président yo comme ma batinyo surtout à Paris na lobi toko kende Belgique parce que opposant quand même à Sengi manif à Rosala sur place syndicat de Rosala sur place na manif wana donc bisonyo surtout photo kende kuna le même jour on a besoin de ça la nini mouvement bamsu ba roya pe na ba memorandum na ba donc en tant que combattant donc président ba combattant nyoso mais on a invité ba négonyo surtout kende na Belgique bon ba Rosala pe mais ngana opesa de communiquer donc communiquer zali le 30 juin marche za na Paris Moussou c'est à Bruxelles donc bateau il faut que les Belgique bateau c'est la manifestation awa eza bateau bazo nga bataka des heures depuis moi na bango pe basenga gi manif mais on ça la manif aux 4 personnes alors que bateau surtout destination eza Bruxelles yo ya kosenga ni soit pona ni donc merci le président ba combattant monde entier ça le baki to kozala na Belgique le 30 juin donc merci occasion to kuta na pena syndicat to tune makama lobby na ya ngeneni merci donc syndicat ba lobby na ya ngeneni ngoko mona kuna syndicat le 30 juin la Belgique donc makama ngweza bongo Dolce Somono ba mbote trop ko sa machimeli kiala maman Judith ngoyi yanga merci Maman Congo, le message est passé, donc merci chers auditeurs, donc merci d'avoir suivi. Internet. Bogozonga pour tous en fixe donc toko programmer bino bazomona biso mais tous à limité toko programmer après deuxième semaine il y a mois il y a juin donc on a ninga kina silisa il y a juin nango aussi ça na juin mais normalement oti na fin du mois il y a juillet après août na kei donc tozonga na ba condition il y a bien to limbola mais de toute façon ba kolanda yango na
na site Kleboa original et puis Panzana partout parce que tous en son et ça bien toko reprendre émission mais pour na batu au besoin intervenir ba ko intervenir ou bien parce que bobimisi makamoko ya mutuya makasi donc sengi débat na bato bazo kota babenga kabiso donc mama Kong une fois de plus merci président Volcan merci donc toko kanga date mususu pour bozonga na ba conditions bien donc c'est ainsi que s'achève ces rendez-vous avec le Patriote. Donc bonne suite de programmes sur la 99.7 FM MNG Radio. Donc nous allons nous retrouver samedi prochain pour un nouveau numéro. Donc d'ici là, portez-vous bien et à samedi prochain. Merci, tout le monde est d'accord. Avec Sepela TV, besoin de Okima Banyongo exacté. Pour pas la biso nyongo ezalate, ça peut faire un mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Ça peut faire 6 mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Même plus de 1 an, ça c'est plus de 1 an, non, foutate au kanisi kozana nyonga makasi. Comme tu m'sate maman, comme tu m'sate papa. 15 livres à pamba pour rétablir service non. Et je te dis, on va na andako, on va pas bilinga, c'est Sepela TV. Bonjour, ma vrai Joe, ma vraie chérie. Au Bolanda, Laetitia na Facebook. Laetitia na bino yoyo. Laetitia bombi ya moi trop. Laetitia la bia kabola na bino ba fan ba au Bolanda nga Laetitia na kati ya Facebook. Par obenga na bi Laetitia Dami Bokombe na kati ya Kleboa na vie na imoko César ngad. Vie César omoni mwana yeyo. Mwana yako défendre Kayemba. Talaka na Kayemba ba vraiment mi baza. Mais la carte ya média ba vrai chéri ba ate na Kayemba yango na yo défendre Kayemba leti na carte ya Kleboa original kitokos bo landela nga kuna bye